Balandia MDG de TV mafuta sikaboye malamu et zalinga wabina la grande dame de kopesa basango ba nouvelle kolobela actualité pe kopesa conseil na baike car ndenge tourmesa na osalango bandero. Là il s'agit ya lisolo mo ya mawape ya pasi et moi mon balo bozo mona batindeli nga image texte au bakomi na se balobi ke a violé mwasi ya chef du village. Bandeko moi to tcha vidéo wana na YouTube ezate somo oya okanga biso chaîne pamba mene à moi to me kozwa capture to yebite so cause problème était parce que et YouTube azana bozo banaye bazana biso banaye tozwa capture ya petit oyo ani attaque Sugar Mami et puis bapesa ye 15 balobaki a risqué 15 ans prison bato bandeko bolandaki lisolo wana et le petit comme il est demi costaud qui juste capture ya kilote na ndenge dessinaki ndenge vibraki ndenge vimbaki YouTube na miniature s'il vous plaît to chaka on a kata image YouTube a boyi ko accepter miniature wana alobi tozo violer ba nini na bango ba mibeko na bango et ça sexualité en fait ba tchaka ba biloko ba nini te tout ça mais bien gazali na bilamba ezali kaka matos mte dessinaki en fait. Bref to éviter on va essayer de capture ce qui est ça nini des fois on prend des risques kaka po na ko la kisabino ba preuve que biso ya ka te pota opesa information lokuta nde ba miso ba salaka aya pesi titre lokuta lobi mamba lokuta na kati et puis non. C'est vrai, des fois on dramatise les titres, hein, mais il y a une façon peut-être il y a véhiculer le message et ça marche. Donc c'est un peu ça. Bon, pour na ou melate, to pena le bébé, l'été on a vu son mobile. A violé moi si, aza kuluna, a violé moi si. Il y a chef du village. Mauvais sort, bande robino bobi mambo boba africain. Mauvais sort elandaye bandeko ayokaka kilo na sa kilote siko mambo na obetela binonga na monyango na image babetelinga te na moni na image mais dommage que image wana moyen legeza te ayokaka kilo na se ya kilote na ye akiti sango boye bandeko régime ambila de size à régime ambila donc na ebite na ko expliquer eloko wana ndeni dala liboke na se biloko nzoto bendani eye mulai eye munene siko ezangi siko forme ezangi forme d'autant na bezangi donc ezangi forme ezate que non ba vimbisi yango to pe ba yesi yango munene e komi neti ba benga ngoni donc comme peut-être na bon et comme neti to lo banzeta liboka te oya yezangi forme do bat liboke moko c'est compliqué so bomoni bo ganga na koka kiti ta batinda nga image wana na tanga iba texte te la personne n'avait pas expliqué na moni kaka mutu a kitane si kilo nanga na hésité ko fungula bino bebi des fois babilo ba mitakala c'est dégoûtant na nga même na epsa mutonga pourquoi tu là ba image ya salité bo heureusement na komela ki bongo te bandeko na nga na raté ba matière parce que ndeko ngo tellement yebi que je suis sur les réseaux sociaux tolobelaka mingi ba marambo tolobelaka et atindelanga air moko ba matière ba tobele so ba moni lo moko oyo c'est inquiétant ou encore lo moko oyo
ekolobisa batindela ngai de yango bandeko na vie maîtrise de soi eza important. Nanga na zapango esprit mo ebisingaka fungola mama tata nzambe na fina boye bandeko na ngai na ganga na yokel mwa mobali o mawa azolela. Malheureusement image yango eza pe ka mokuse ya baseconde bandeko na ye mutu moko na ye te certainement oza membre ya famille tata moko mokolo aye wana je sais pas soki tata na ye aye koyamba ye oyo solution eza kaka ifo bayeluka tata moto asalaki ye boye so mpe bakomona ye toyebi te basenga bapardon bafuta bambongo bafuta banini bapenalty azongisa ata motema parce que pardon quand nde balobaka pardon ezala puissance oyo eliberaka ezala na impact spirituellement et puis à réparer. En tout cas soki moto wana motema malamu bon c'est vrai motema malamu c'est trop dire so akosimbama dans son cœur akoyiko parce que sinon te nayebi te vie baby osasuni na vie okosasuni na vie osasuni na vie parce que les plaisirs sexuels ils ont occupé 70 à 80% ya vie ya moto ya bien-être ya moto sikoyo yo babebi sio moyen au fonctionner sur les athées sexuellement mais oza moto te bande rosoto ye awa quand tu ebisa bino to ya to pesa ba to conseil na lobela mambo sexe trop na TikTok nanga na meka lobela on e bandeli na YouTube nanga mais erona nazana na audience te je veux voir soki na meka malé ko meka ko fungola ba to mystère à sexe sexe bo monaka lelo oyo ba bo sakana na sexe lelo oyo sexe comment nango lelo mo ya ko sakanela moko auti na gauche moso auti na droite bokutani coup de foudre tellement bo sepeli sani bobimi na bino quand même jour vous couchez n'importe comment avec n'importe qui n'importe quand bazo ba conséquences ya sexité moto akoyoka posa aki a violer na ye mwana batu a violer na ye mwasi ya batu pourquoi parce que pour ça il faut à se satisfaire sexuellement mais franchement vous mettez vos vies en danger. Vous mettez vos vies en danger. Sexe. Basakana nango te. Basakana kana sexe te bandeko na ngai. Ba vie ya bato belé beba. Likola sexe o bomona. Par le sexe. Ya baro bomayo. Ya kotala nde babomi mwana mobali yo. Par le sexe. Bako kausa yo vie basilisi yo. Yango yo ka omonaka vie wana bandaka rabala mwasi wana. Mais à vida, bande on a fungola mambo bien. Na fungola ngosima. Asila, moi si wana. Banara bala mobali wana. Tout ça c'est par le sexe parce que dans le sexe, bako soutirer yo. Ya motuya dans le sexe, bako kotisa yo. Ya mabe. Bible zoloba. Wa sangisi nzoto na prostituée comme na même cher. O sangisi nzoto na mdoki comme na même esprit. Aux ici, en fait, il faut faire ça très attention. On ne couche pas avec n'importe qui. Mais les lots, qui partaient, il est beau, très bien. Elle est belle, elle est jolie, très bien. Ola nandoki. Et au baby sa vie. Au baby sa vie. Et belé les lots, au kokate. Au kokate à cause de Bamarambo. Tant qu'on a le kokate, on comprendre. Naïbité so ba comprendre. Donc en fait, mambo simbate. Onyon sozo sala ezo simbate. Akende gauche akende droite mata kita, ça ne marche pas likolo ya sexe. Les amis, il faut faire très attention avec le sexe. Basana na sexe te. Ebele ba comment ba impuissant. Ebele ba ndeko toyebi paix à son âme, mais respect et tozo oteya. Yango tozui témoignage yo. Bino webi général des fautes. Est-ce que oui, pourquoi des fois on n'avait pas droit ou encore abano lingaba cité. Des fois ça n'a pas cité. Des fois abano lingaba cité likolo à sexe. Likolo à sexe. Tanga zaki na no lenge, tanga zaki na jeune. Et akina ko bimana mwasi ya mutu. Ou akobima na été. Et la personne en fait et textuellement, exactement même histoire, même scénario.
siko oyo bavimbisi ye me ya ye ya des fois sikoyo bafionusa yango bato oyo baza na milliers bayebi makambo na oloba. Des fois on ne prenait pas des femmes bota mobali kitoko o azaki mbinga mobali o mwasi nyonso désirara to mwasi nyonso alingaka azala na ye bo mais andoza na basi te anolinga basi te ye plaisir sexuel ezalaka na butu na basi ya butu bandeko bolimbisa ngai na moi boye pas de plaisir parce que Nicolas sexe abimaka il paraîtrait na mwasi ya noko na ye oncle na ye ayokanga na mwasi na ye et c'est là où makambo ebandelaka tina ndenge akoli akomaki wana na age aye kokufa wana donc ye biloko nzoto toloba kaka ke ezalaka te bakomisi yango ndire nayebi te soki mpe mosapi soki mpe grain soki nini je sais pas et c'était ça likolo ya sexe maman papa soki oza mutu ya surtout mibali ya tu tires sur tout ce qui bouge hein ya obeta masasi place mosusu et osala retour à l'expéditeur et puis ekoneutraliser yo bandeko bozokango na sango ifo mona image wana faut mona image wana na ganga yango na koyebisa bandeko na ngai si tu n'es pas discipliné au sexe en tout cas au kata vino mukuse si tu n'es pas discipliné au sexe okene musika te okene nulle part oui à cause du sexe faut faire très attention avec le sexe ekopambola yo sexe ekobomisa yo ekobebiselo mpe vie sexe obomonaka wana kosala na sexe te so olingo jouir sexe to mpe vie sexuelle il faut okende nango légalement tu épouses une bonne femme ozwi mwasi ya malamu honoré opeseli mbongo wana orejouir mais so eza kaka babiloko ya premièrement libala non mariage et puis non seulement ça tu es partout yo tellement oza kitoko mobali kitoko basi balingaka yo il faut pambolaka bango nyonso soki aye opamboli aye opamboli yo lokolo oza mwasi kitoko faut salela beauté na yo lelo bozomona bana basi ebele pourquoi tona bato ya badivorce yango na biso bino na ofungola makambo nsima na oflashe kaka pourquoi lelo tona bato ya badivorce ebele bomona bana basi surtout bajeune marié bajeune couple nga na si nakenda libala moko ah non faut mona sale faut mona mbongo ekufa bajeune couple libala ne beta 11 mois 1 mois 2 mois 3 mois 11 mois libala ne panzana bapesa mbongo dot makambo nyonso babalami coutume na coutume religieux nyonso libala epanzana 11 mois babota kutu te yaya kosala na sexe te pourquoi le temps bato ba divorce ebele pona chiter pourquoi ton bato ba divorce ebele moko ba raison bon ba jeune couple bana bazoka bwana bana basi etamboleli mabe même mibali bana basi kobima na bato bakobima te o sugar daddy mona tata moko soki ministre soki député so eloko nini aza so na 60 ans soki 50 ans bima na mwana mwa 18 ans na famille na bango mpe bayebi aya apesa bambongo nzoka nde azoko utiliser mwana wana aosalela étoile mwana wana aosalela aura mwana wana cet enfant demain va se marier aozala incapable à kopesa le meilleur d'elle-même parce que Bible zoloba qui trouve une femme trouve le bonheur à mobile ezala na kati ya mwasi sikoyo c'est par le sexe nde baposséda yango to mpe bakotaka na possession nango là il faut être spirituel pour comprendre ça ah oui mais moto aye na place aya na bonheur azwa na malheur azwa na malédiction parce que ya motu ya bazwa bamema bakenda nango batika eloko pamba batika maboko pamba siko ntango yo nde motu faut sala mobali wana puisque derrière un homme fort balobaka nini ya une grande dame c'est la femme nde motu asalaka mwasi siko yo ntango yoye ole yo nopesa bonheur ole nopesa elengi ole nopesa vie ole opesa ya malamu to ya motuya yo ye na bilakeli mabe yango bomoni lelo mibale belé abala mwasi memambo esimba te ti suka nango libala ekufi basi belé oyoka mosusu libala eza pete beauté bo mwasi bonzenga nyonso abwakama
mais elle est incapable ya kozwa libala nana otalo nana obalo mais parce que yo déjà ya motu ya balongola à suivre na ofungola bino mamu na ko expliquer bino ngo très bien sexe so ça discipliné te na sexe message alelo ezali mon frère za discipliné na sexe surtout mibali ma sœur soit disciplinée na sexe tala bako bomelo vie quand a plaisir à quelques secondes wana quand a plaisir à quelques minutes wana pour nous jouir sexuellement ils ont attendu bilenge ta mokie mais bako bomelo vie moni panda bat basaki za nzoto ba aboutissement il y a rapport sexuel et éjaculation pendant que l'homme jouit pendant que la femme jouit spirituellement il y a des portes qui s'ouvrent na fungolela bino prochainement il y a des portes qui s'ouvrent et na minute on a conscience à monter comme à zéro dans tout l'homme soit exact vide au comme musika au comme loin il y a des choses qui se passent là il y a des choses qui se font il y a des énergies qui sont dégagées énergie on est énergie de coca énergie en zoto né c'est énergie on a à suivre na kangi parenthèse mon frère ma sœur sois discipliné au sexe sinon tu es otique à vie quelque part conseil à l'élu zaki yango na oki moi mobali o mawa ayokaka kilo na sa kilote na ye akitisa boy mame somo bozo kango na sango to me rochela bino na capture juste image ya biloko ngo modèle komi mais bon et puis après to kata image pour sinon te YouTube talara à suivre nzamba pambolelanga bino ezalaki tolikati na bonzambe osabona nante abonne-toi partagez ma vidéo et obikisa nani et nzamba ozanga te kopambola yo likez surtout et ça là bien so likez vidéo et ça là bien YouTube omona que non ce que nous faisons bat ba osepela na bat ba apprécier bat ba lingi yango et ezala malamu mengi les amis tokomi na suka et j'ai beaucoup à donner j'ai beaucoup à dire et vous ne serez pas déçus ba masolo lo côté za la raté ba sango lo côté za la raté c'est vrai to robeta libaku na lisolo ba pesi biso to bosani komba mutu to peut-être ndenge ezalelaki eza penza wana eza ba biloko ezalaka nango toujours c'est inévitable mais message eza clé to essentiel en tout cas wana to lupa yango te to rata yango te et boyebin on est plus là pour conseiller et afin de vous positionner par rapport à la vie faut yoka atoli Bible zoloba trône eza fermé na ba nombreux conseils. Conseil ko bongisa yo, conseil ko bebisa yo, mais biso to conseil selon le Seigneur. Conseil kaka ya créateur muto ko bongisa créature. Ya netu muto akisali mutu kana ya Mercedes. Archa posologie na kati to pe prescription, to pe comment est-ce que boko utiliser mutu kana pona et oumela et bébate ezala bien comment entretenir ango et consort. C'est comme ça avec la vie. C'est Dieu qui a créé l'homme et tout ce qui se trouve dans le monde. Il faut yoka nzambe auto sanzambe pour zala bien. Ouais, objectif ya chaîne yango wana. Nous évangélisons na ba forme oyo. On a simplifié l'évangélisation. Pourquoi? Parce que quand on a zana eloko atala ane eloko atala te. Soto ke nango kanga na ndengo to yebeli. Nzamba za malamu bongo la motema. Tozwa 5 vies. Apôtre Paul a lobby avec les païens. Nazo s'adapter. Na ba juif juste, na ba juif naza pe le rôle la bango. Donc, nzamba sali biso ngolu wana te ba kosolola na pe ko attirer batu nyonso. Na malamu na mabeka rap nyonso pona avancement ya royaume na ye. Donc, des fois, bo tenir rigueur te en balobara ko jijara na musika te. Okomona ta mususu miniature mo boye, to titre mo boye, ya ndenge eza ba stratégie ya musala bandeko. Yakana nolanda o comprendre to pe oyoka, ya quoi à l'intérieur to pe ba olobela nini. J'étais choqué de comment abengi ngai, bon, trop spirituel que c'est quoi. Natika otinde ba bilo mitaka la moi je distribue pas bilo mitaka la moi.
titre bozo mona tozo tchana ba miniature pour nazo quand nous parlons ya ba mamba salité ya ba mamba zanga tino ba youtubeur ba sala raboyebi et monde à folie et pourtant c'est pas le cas. Donc c'est clair que ata la raté à se limitera peut-être na titre et puis tant sous introduction ou temps fort et puis ici et pourtant là nous conseillons vraiment réellement, nous conscientisons, nous exhortons à édifier. Tout ce que j'ai fait édifie. Ouais. Bref, c'était ça. Et malheureusement, c'est ça, les Congolais ou encore l'homme noir, tous à la habitude yako, kota mozindote, journal autant à total égal l'école et puis après boaki. Et au moins mindele baya basakana na biso. Et bref, bon, c'était ça les amis, tout na biso na sukanza ma pambole la ngabino na lingi bino mingi. Na moni bino na prochain numéro de bonnes choses.